tu m'as secouru. Jusqu'ici, 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 tu m'as pas laissé. Ebenezer, jusqu'ici, jusqu'ici, tu m'as pas laissé. Malgré mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici, tu es avec moi. Oh. Bien-aimé dans le Seigneur, Balandinho Soya, émission Booster, il y a 24live.com, place Nyoso Bozali Mbote Nabino, Lelo Ezali jour Moko Esengo, jour à Pâques, où Seigneur Jésus-Christ a fait quoi qui, Yango Nzambe peut à permettre la journée à Lelo to Yamba Moussali na chantre na kombo ya frère Mbuta Kamoka Crispin ou aza en Canada de to koyamba aza vraiment muto présenter sous cette époque parce que batunyo sont vraiment ba ebié malamu kwa yembela biso banzembo ebele yango lelo na ko présenter bino sous frère na biso Mbuta bonjour. Bonjour maman. Toza vraiment na esengo koyamba lelo esengo makasi ndengo esu na Canada ko visiter peuple de Dieu et bongo lelo vraiment oyeli biso nini loko ezape fête ya Pâques. To sepeli to koyamba message ni le libana na Nzambe na pourquoi lelo message ezaka que tu as ko fêter Pâques na fête oyo ndeto za lelo na milulu minene mboka Toronto journée d'adoration elongo na pasteur Kashi Kashala oyo moko ya baembi ya minene pe ya mboka na biso to y vraiment to élever tout ça culture wana to élever à New to komisa Nzambe elongo na bana Toronto. On sur place. Lycée quoi? Ils ont mon lycée quoi? La résurrection de Christ. Des biens pour la mokili mobimba. C'est quoi la vie nabiso? Va faire nabiso c'est quoi? Kumbo nabiso et la moka. C'est que ça ma beauté, c'est que ça nyonso. Tout est ressuscité. Na kumbo nabiso. Merci balanza bimoni. Frère nabiso lelo jour à lycée quoi? Yesu ndinga beta c'était parce qu'il y a un chantre de l'Éternel. Ba oyo ba pesa kabiso message ya Nzambe na nzela ya loyembo loko za jour ya résurrection za jour ya lycée quoi kasi frère na biso eloko to remarque lo bien lycée quoi ya résurrection to remarque ko ke lycée ko na makambo ya domaine ya musique religieuse musique na biso ya Nzambe ekomi kokota na kokita na se ko ba fertilité koti mingi eza eloko nini ngomo la musique na biso ba makambu o ya ndenge ka rezala na côté kuna e comme côté na kati ya musique so pona biso tozomona ke musique na biso eza na lycée quoi te par contre eza ya kokufa yo siko za chantre oyo pesa la biso message ozo loba nini pona point wana explication ni yo ko pesa peuple de Dieu na pourquoi le pesa jour à résurrection mais tu remarquer que musique ya Nzambe ezali down sur quel plan sur plan net il y a ba inspiration ba musique mingi comme plus ba buzo ba plus c'est comme net que muto asali ka musique pozo mbongo mais vraiment inspiration ezate ba makambo mingi koti même ba mabanga ba biloko moko koti bongo tina kati ya musique ya Nzambe yo ko loba ni po bino mbo pesa biso message de Dieu. OK. Bon déjà nazo kumisa Nzambe misala nous to salara ça facilité donc déjà biso na mboka na biso toza na grand problème ya kolobana bolamu totala mingi eza mabe nanu OK c'est pas bien faut ko féliciter nanu pe bato ba sa musala wana so que Kinshasa OK Congo bisika musique ezouta na bande na so baza na Kinshasa omona ba condition ba sa musique otala prix au cassette ezotekama c'est bazabe bato bana posa soutien makasi ko tana biso na poto mais eza ndambu ya bato ka babenga artiste atindela ta cadeau nzembo tele lendi sa ngai comprendre de côté l'album a bien mikolo bimé belé zo lenza biso mais moi te bato belé bazo ka téléphone pas benga ndeko wana atindela ta chemise atindela ta cadeau asala ya ta offrande donc biso tala amika côté négatif or que tout un peu positif, bien que négatif et ça. Pourquoi tu le mets la positivité? Parce qu'il y a des bonnes choses aux salamans, à sacrifice. Bon temps, tu as besoin de beefsteak, na poto, mais bande au bout de ça, n'a pas moyen de port, mais ça me salama. Oui, ma casse quoi.
o mutako sala ngo ata msusu na bopete mais kuna ba sala ngo na sacrifice. Moi je crois d'abord faut to lancer bango beloge après tout là. Pas indifférence, bah faut te cause la mais d'abord. Bah énergie on est les belé. Voilà. Beloge te boité mais dans le bela sur musique, net adoration par exemple frère Mbuta. Adoration Nzambe, même sous au somba cassette boé, oyoki ba boaki libanga na kati adoration. Mais au déconcentre parce que babi que musique Nzambe, nyon soza pour na gloire na ye. Donc bozo adorer oyo akeli likoto boyite ke ba koki ko aider. Mais na kati ya musique ya Nzambe penza adoration toni bozo boaka boka mabanga, ça déconcentre déconcentre ka. Na sens wana nde nazo ba ke moi ba so pe koti pour pas bongo. Là nous avons une seule réponse na dévolé. C'est pas bien dans l'adoration pour vivre le lobby chanter à l'Éternel. Quand on adore comme vous a cité les Christ. Tant que on a toléré na louange. Est-ce que tu as offert Nzambe dans le bac colossal et mamatel pas n'a pas l'habitude de rater parce que là dans adopter un système il y a bangate. Mais dans condamné on regarde les sous parce que la louange dans le rappel que début et comme ici la citation c'est ça dans la Bible de côté la Bible ça m'a dit de côté il y a soit tellement moi bio combo na yo bisque nous voter ça malam voter combo nous ils a maman na libanga partout sur malam et betam batanga combo donc si on a le bin nzembo na louange maman tel ko la sala ke merci au petit maman tel moana sur la sala ngo pas d'une manière amplifiée mais rarement en passant à citer c'est pas un péché ça bibliquement c'est pas un péché mais ça n'a pas si exact que mon concours ça la combo c'est très difficile pour la combo de soit kufa moni tu as combien d'habitants dans Congo mais ce moni comme moro ils a élevé tant sous ce que tu as 10 millions sur 10 milliards d'habitants donc ils ont un colo yaki ils a grâce à Nzambe quoi c'est pas facile à faire un nom on a mtumso azana masanga ya bien azana toloba jini ya bien et les qui jini ya toloba jini de quoi rini et les qui jini ya toloba disquaret tout ça va comme les belé mais jini wana était kamate pour ça inkombo masako ça la pe ko leka disquaret asali pe jini ko leka ba jini su ya bien ba caporal mais jini wana ezangi nde kombo na autant to rapport na Nzambe face à l'homme marque les lo Serge là ça l'émission on va sauter dans la veille à bout de la Serge pour na ebi kombo ya Serge na Canada alors que ça kombo on les a pris mais on les a dans louange plus on te le bélang plus on passe dans les te le bélang adoration t'es quand même on ouais mais tout banana nous ko encourager l'artiste wana parce que on va ça les a facilité vous comprenez on va ça la wana Léon a tiré na Kinshasa cassette nous à $2 tu sais comment il vit donc on a ligne d'abord avant de gagner négatif tout maintenant on va être positif tu encourager bato wana ba ça musala na ya pasi après tu le dis musala au ça les a bien vraiment le bon les ba fleur mais to bongisa na boy congolais et mamona te monsieur zaka to zuma banga to tia Etienne akufa ya mona na musique so mo mi le bele mbola mpona wote muta lo bela yo to encourager mo ba nzembo pourquoi on solo bon banzembo bino boye to bi banzembo bino boyemba banzembo ba yo frère Mbuta ba te belé ba René Lokwa ba te belé banzembo belé ba Frank Moulage ba te belé ba chante quand on sto capable mabanga te nazo ba na sens que musique koloyo la musique penza ndenge bino bo bande koyemba na ndenge ya mikolo et comme plus ba buzo ba na kati na sens où toi encourage amen to zo reconnaître parce que ceux qui te reconnaître bino te papa mais la musique na bino eza ndako na biso te mais toujours reconnaître que boza ba chantre de l'Éternel que ba à partir ba nzembo la bino pe ba te belé bazo ba délivrance oyoki nzembo za na problème moko passe mba moko salini nzembo vraiment et salini et consoler ozo toujours reconnaître mais ça que batunde ba komi ko se plaindre que ba nzembo même na ba adoration mabanga ça décourage ozomona na sens wana nde na lobi ezate ki tozo tchabino mabanga non c'est pas ça na atam suyo te ba de ko ba tala biso ça tozo exhorter ba to ba ta sur la télévision ezate ki tozo bomba bino non ezake pona ndenge bozonga ga ndenge bozande ko sala wana ezesala biso bien mingi
yango sikoyo bande kuna biso toko kende na régie pour na frère to landa mwanzembo moko ya frère Mbuta et bon tokozonga susu pour na ko édifier peuple de Dieu. Merci. Bandeli moninga Zambe asala kilola Aiko sala mokili Asali mbisi na mai Aiko sala nzete Asala damu na eva Maman C'était en ce moment Libala e bandaki Nedenie maman C'était en ce moment Libala e bandaki Nedenie Libala moninga ezali puya lolendo te na libala solo batala kabizaleli banga babokilo peto saba semeki na yo Perdino zala gentil kisi alibala Mama Perdino zala gentil kisi alibala potosiema Mwasi mosusu yokobala nzoko misomeli liwana pono akobebilisela yo banzela nyonso nzambe abenga yo yokobanda koyamba makambo lokola bayambaka mikanda na boîte lettre yokokoma yungana yokobanda kokonda na basusi chareo Mwasi mosusu yokobala nzoko misomeli liwana pono akobebisela yo banzela nyonso nzambe abenga yo yokobanda koyamba makambo lokola bayambaka mikanda na boîte lettre yokokoma yungana yokobanda kokonda na basusi chareo Bien arrivé et il n'y a pas de commentaire à faire. Nous l'avons dédouané sans problème, sans tracasserie, dans les normes, dans les conditions requises par la douane. Nous sommes là et aujourd'hui, bon, je trouve que nous pouvons faire ces partenariats-là avec Fret Express Maritime, vu le sérieux que nous avons trouvé chez eux. Nous pourrons leur faire confiance et aussi ils peuvent nous faire confiance, puisque moi-même je suis le témoin vivant du véhicule qui a été expédié depuis Toronto. Il est arrivé en très bon état. Merci na Régine nze botoko balancer biso ya frère na biso Mbuta. Frère Mbuta eza pene loko moko ndeka na lobi ke bino passer un message. Les lots ont remarqué vraiment na linga vraiment na to profiter to na ope moi mituna mususu par rapport ya makamusu otozo remarqué a mikolo yo lokwa bino pe bo passer un message na nzela loyembo parce que mutu akoza alamuki alandi prédication te mais alandi azolanda plus loyembo ya Nzambe même na car toute la journée zaka loyembo ya Nzambe mais to remarqué loko moko ke ba chrétien mikolo baza vraiment affermité nebi koza au bakoza pasteur mais oza pasteur pour ce côté à biso à partir de la chanson donc ba chrétien mingi surtout na mboka biso ya libanda baza vraiment affermité ba affermité mais ça les masuste et puis ezani mutakola mukalelo andime Jésus Christ lelo lobby ba commissaire msusu diacre lobby kuna comme prophète lobby kuna ba makamoko ezesema ndenge na kati église de Dieu bozana na vraiment eloko moko ya ko passer message pour boyemba ngo na banzembo
siko yo penza place wana ozomona ndenge ni ba makambo andi ezesalema vraiment est que eza malamu ndenge bazosala ndenge wana. Ouais, déjà pour répondre à ma question, c'est que cause à la pasteur, le nom Moussala la pastorat, tant que tu as la net, et là on a déploré ça que pour Moutassa la sujet mon gros battre la ébélé fa finga pasteur. Mon agao pasteur tel pasteur tel pourtant batwaza mingité ou bazolo ba bolam ou ba pasteur. C'est pas si bien. Bazo sala ba sacrifice ébélé, il y a des hommes de Dieu bala la raté hein. Na ebi baza ébélé hein, ou ba butu obmbea na prière. So na reçu de l'homme balé tambulukoki. Naza na pasteur na ngai j'attends fumu baza ébélé j'ai beaucoup des amis pasteurs. Beaucoup. Kerok, Ebele, Kiziamina, Naza Ene Nangameto. Naza premier interprète naïe. Donc tout à fait audacieux. J'ai beaucoup des amis pasteurs. Beaucoup. Serge Ngoï, Placide, Sonatan Bakombo, Apôtre Alliance, j'ai beaucoup des amis pasteurs. Bref, les amis sont très difficiles. Bande Koana, les lobazo les laquais, baza victime kaya média, tout ça. C'est vrai, il y a beaucoup des habits, mais bon là mon père d'habits, il y a beaucoup d'habits, mais bon là mon père est belé. Pour la question c'est que vraiment tout soit sa famille, à que ça pastoral, on va me voiture sans permis de conduire. Au Boma, il y a un métier. Nous sommes en Zambie à vocation et mon Paul avant de servir en Zambie à l'écart, à l'équina nous épais à Batou, à l'équi après. Donc tu vois, au moins la Bible je suis serviteur de Moïse. Après, je suis serviteur de l'Éternel. Donc, il y a un parcours. Nous sommes dans un parcours. Nous sommes comme une mire. Parce que ça, j'ai été dirigé par l'esprit. Diriger des gens dans le ça passe. Diriger par l'esprit, c'est très difficile. Surtout par fille. Bon, diriger l'église. On nous donne la boule. Donc, il faut vraiment un permis. Permis de conduire, il y a cause à pasteur, il y a maturité. Il faut la air et appel en Zambie. Ça, c'est important. Il y a des importances que moi dans le but place on a ya vocation appel mais awa na poto surtout par exemple na mairie mais ceux qui connaissent pas na bilopé ndenge wana awa ba considérer plus muto azana papier so sali théologie des gouvernements à reconsidérer au moins la même na ba site ezali ba tchaka tozo luka pasteur wana ba ko payer selon ba heure azana autant. Même les musiciens nabiso ya musique ya Nzambe bakenda awa pe bakenda aye kolina ye apolo blobe a komina ye musicien comme yembela Nzambe bazo considérer papier bazo considérer appel te que oza na appel kune ba yebi angote ba occuper te po oza reconnu awa foza na papier so ko oza na ni na théologie nde ba kondimo pe mona pe bazo sponsoriser pourquoi parce que oza reconnu na gouvernement. Mais bato bapel penza bosana amamba bapel wana ou vocation. En Amérique. Wande tozo remarquer plus oko kende te ke ozoluka ona za po ça ba soutenir ngai na recevoir appel de Dieu sans papier. Bah oui, en fait moi qu'on a CP dans le système on se côté partout bien pour nanga. Comme ça il y aura des gens quand même qui sont instruits. C'est bien d'étudier. Parce que nous ensemble rapport na ba tunyo sote batanga te excusez-moi. Appel monsieur batanga pété. On m'a dit que dans mon Nzambe côté pas inaye à celle ba grande différence dans le ministère basé belé mais quand même il y a des règles il y a quand même aussi des exceptions on a des règles mais quand là généralement tous les hommes de Dieu sont classés c'est quoi nous avons Nzambe ça raté pour na bateau ligne classé pour la tanga ba classe Moïse a comment un livre moi je suis très content d'Amérique et ça bongo comme ça sur Monique appelle Noël et qui m'a classe exacte au poni mboka. Parce que il faut prêcher la parole de Dieu aussi là où ton autorité est sentie. Là où environnement, là, ça c'est mon environnement. Là il n'y aura pas de règles. Comme en Amérique, tu fais partie, c'est bien. Là c'est peli. Hein. Parce que quand je dois théologie dans ma bêta, au moins la règle moussou, peut-être que tant autant agité ou ébagité. Il y a combien de versets bibliques ok, attends à Israël. Mon théologie, mon monsieur c'est important. Après toi qui n'a pas théologie, c'est pas automatique. J'ai dit quand théologie, mais ça aide aussi beaucoup. Hein. Théologie quand même, ils ont raté conneries na conneries. Il y a des choses importantes. Oh, Bible, il faut monter à la paix instruit.
Il y a pour la salle à l'école de Tyrannis. Il ne faut pas attendre. Vous comprenez? Dans le ministère, il y a Mouto Atangi. Dans le ministère, Mouto Atangate. C'est deux ministères différents. À moins que Mouto Atangi a une grâce particulière. Dans le ministère, il y a Mouto Atangi. Dans la profondeur, lui, il a vécu. Lui, il avait la beauté scientifique, la beauté littéraire. Dans la profondeur. Voilà. Pourquoi on ne peut pas étudier? Et l'étude n'a pas d'âge. Même tu as 60 ans, vas-y, allez 70 étudier. Ans. Voilà, ça nous encourage. Ce qui il faut toujours aller continuer à étudier. Comme ça, on appelle raisonnement. Regarde le ministère de celui qui a étudié, là où il y a tangité, essaye de voir. Le ministère de l'homme a tiré des livres. Mais tout le monde appelle le monde, nous avons besoin, il y a un livre. Il y a un homme politique, il y a un cas citoyen. Mais livre répété. Mais c'est quoi le problème? Voilà, au moins quand tu es bien dommage. Il y a aux autres raison place. Les jeunes ont livre na bango te, ba ku fande une expérience na bango, ko ba te makambu tel les gars nini, mutu te la kuta na Nzambe. Voilà. Faut avoir l'instruire, c'est très important. Merci, peuple de Dieu, qui réponse, frère Dabiso Mbouta, donc il faut qu'on ait instruit, qu'autant la classe est ma bête. Ceux qui osent un appel de Dieu, il faut pas associer bêtises. Et ça, pour booster, pour activer, pour me camouloper qui est bien. Et là, nous sommes sur les frères Mboutezali, il y a ma camoulozo remarqué, chantre sur de l'éternel. À cause de le chantre, le a commis les prophètes, le a changé, ni les ont changé. Est-ce que batunion sur chantre il faut pas comme un pasteur, chantre il faut pas comme un prophète, donc chantre bozal sous to comprendre te lelo mutaza Isaac chantre de l'éternel lobby kuna a commis prophète, lobby kuna a comme cumul de fonctions de baloba. Yemoko chantre, yemo prophète, yemoko soki docteur, yemoko apôtre, ezani yango. Bon mon biso ba chantre déjà le problème est que nous avons déjà Congolais déjà peuple africain problème jalousie haine et peuple africain les cabons ont pas sur le belangote muta le bébé à terre comprendre mais ça la biso to sala musana nzambe to sali banzembo binisa ki mukili ba pesa munu passage obisika to bimi aux générations monsieur bébé. Et ça, ce sont des chansons historiques, bah, par passage, Balibala et tout, tu vois. Tant que vous avez le bela, yo mon le bamambo, nzamba ça ina ote. Ne crois pas le bapo na yo, jamais. Na ba ina noana. Yeso pourquoi ku fai pour baza mon nzambe. Ah bon mari. Et attends tant azokomo le baza mon nzambe. Côté musuku ba tunya lobi, babi yonde roi ya tel, yonde roi ba juif abi au lobby yango. Ils appellent ça tout kan na makasi. Ya bon mari. Pas ça le baramon nzambe. On prend pas que sur question sur le bi que les bisa bango bakoka ba tambola. Ba to amona raté, ba zo mona. Comprendre? Moi ba yembi na société na biso ba ba yembi loka ba tumoka ya sonde nté. Génération ba yembi ba sa misala, tant na Kinshasa ba yembi ba homme de Dieu. Ba sa misala makasi baza. Donc bref, moi je suis évangéliste. Il n'est pas moi il n'est pas mutumoka pasteur, il faut Boyembi, après qu'à pasteur il faut lui-même le Boyembi, c'est un évangéliste. Surtout en Amérique, ils ont développé, je croyais que il y a autre chose. En Amérique, c'est pas un pasteur américain, Bayembi, chante, côté batika la mikuna. Mais pas les là. Somme dans une vocation à l'évangéliste. C'est le même et domaine à Goemba et ceux qui dépendent du ministère d'évangélisation. C'est des évangélistes. Donc pire quoi. Mais ce que biso ce que tu remarqué nini que il y a biso neti ka yo lobi ki jalousie. Ceux qui carrément quoi comme pasteur ba tout ba comme ba pasteur. Moi moyembi mo kaso ki wana mso eza appel na nzamba pesa ki ye nzamba bengi ke aza moyembi me akomi pasteur nzamba benga ki ndenge wana au moins ba tout na ebité eza remarque ba non mais bon mais ça que eza appel aux appels wana faut ça musala jeter au kufa tiki musala wana quoi donc ça musala ya blague té ils appellent ko ta nzambe et ça bien mais voilà. Mais il faut vraiment
to changer mon ndenge en mona to ka pe bolamu ya batuana bana to bana mission bolamu ata moto lo biti bolamu tant que nous avons la question mususu ça dit c'est ça même comme c'est ça mentalité ya na zo pona yote pona bande ba Hollande c'est ça mentalité tela na ordinateur ce matin mututel à salibo à 12 baguettes papa bolamu mututel à salibo comédien tel à salibo donc ba titre mon oyo kaka bolamu zo boma be ba totala c'est comme Jésus-Christ est ressuscité. La réponse pour l'humanité, nous devons faire la zate. Jamais tu reconnais ton abino babol, banzembo obino bodiemba wana, banzembo na tengi banzembo belé. Biso to landami banzembo na bino. Neti nga ndako, mo banzembo ba concert ya kala frère mbuta so ye na ndako nga okutango. Omo ba frère nyonso na car okuta banzembo wana. Tout reconnaître que toujours ba ki na sens que place ma bezali bino kaka nde olobi bwa évangéliste bote ya biso na nzela loyembo bino kamboko ko sanini kote ape ba o wana bazwa na ndenge wana basala ngo ezate ke o toujours reconnaître que toujours reconnaître parce que ba njembo bino bosala na loba neti nzembo mariage libala wana kutu eko sila kutu succès jamais ata mwana na nga même moi c'est abotami ba kotiela ye na jour à fête akobina yango ozomona parce que eza banzembo mo qui vraiment inspiré amen ta parlant un message dans pesa na libota nzambe za si faut le babola mo pona yo loba cause la terre mutu parce que biso eza pas faux modestie ozokanza solo bola mo pona yo aba bengo orgueil ta yeso loba ba mo yeso pour baza mona nzambe loba bola mo pona yo c'est très important loba bola mo pona yo merci bande kuboyo ni loba mo cause la pas le belote loba pona yo ko la sali pona. Amen. Merci bandeko boki mais eloka suka na ngina tuna sous ezali ya pona kozo taming te posa un concert au pese bis opportunité toko kango pe mingi te pour concert ezali photo kende kolanda concert donc elo na ngina tuna sous banzembo nde na lobi banzembo za kitoko makasi banzembo ya biso bo bino za kitoko pourquoi bosuki sango kaka na milliers na biso disons na boka na biso kaka ya Congo bona banzembo bien banzembo penzo koza pe bo s'intégrer pe côté pe na ba français net bino bo en Europe kuna OK boko yemba kaka la ba milliers na biso te batu tout baza na posa ba yeba bino parce que bozala ba message nga lo bango so na vandi na comède bo so na Canada na vandi lo ko beso na regretter ki na regretter Congo na regretter ba prière à Congo na regretter na bi nzambe na nga o pamboka malili pourquoi na moni ba pasteur na biso baza na Congo ndenge ba former biso nzembo bino boyembaka na baka mboko ezaka malili ozomona pour toujours reconnaître ba bola mwana obino bozo sala siko pourquoi bosuki sango kaka epa na biso moko Congo pourquoi boko ko propulser sango te ki banda partout car na Congo pona nini non mais parce que on a répondre que la musique n'a pas de frontières. Temba banze musu na anglais te ba tina na ngote temba crucify na 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 abava mais voilà c'est une option dans le mélodie où la musique n'a pas de frontières où vous écoutez t'as envie de chanter même si vous ne comprenez pas la langue. Il est vrai aussi, ça édifie plus. Oui. Mais il y a aussi des chansons de Bissot Yemba. Ça te donne une musique en Zambie. Et belé, mais il y a l'onction qui fait que musique wana. Là, par exemple, Rebecca Malo. Mais c'est mon tour à mais tu dis tu anglais dans la classe. Après tu vas Portugal et tout. Anglais peut diminuer mon bouqueto, forcer sur la langue. Mais c'est que Rebecca chante. À un moment donné, il chante en zoulou. Mais cette mélodie, ça te perce, ça te berce. Tout le bani, il a habité. Pourquoi nous avons pensé à Rebecca? Mais il a pourquoi tu as Michael sans pas comprendre pas anglais? Tu vois? C'est bizarre aussi. Il faut répondre là. Donc répondre, pourquoi vous avez Michael Jackson sans Michael Jackson, bon, anglais c'est quoi? Na français, langue beaucoup internationale. To boy telinga là. Mais anglais est international. Zo ba sens que banzembo na biso eza kitoko.
pourquoi tu koyemba ngo pété na français koyemba mingi pe na anglais pour eza langue moko internationale na sens wana parce que anglais okocha français oyoka na yo ça mais so sali bongo au tina mission chrétien na anglais mon terrible déjà et bien anglais après c'est pas tout le monde de bien parler l'anglais même français déjà à la base déjà français aussi na classe déjà parler français, c'est déjà un problème pour quelques-uns dans parce que langue maternelle, c'est lingala qu'on en parle bien. Déjà, français, c'est un problème. Au anglais, tu vas tuer. apprendre nyonso bako l'accès loko nyonso pe o s'habituer so fa lera na ezana so lera ezana mungona so le pesa melio o maîtriser l'anglais yoka to imagine toi auquel la classe ba pesa yo nini papier balobi no ke ndenge zanda lobi bosa théâtre na ngema papa falo monati ndeko lobi wana toi classe na ba chinois na banani siko ba bina bino il semaine ba pesi bino mais oza a choité mosalini na yepe nazo sa répétition na ndako ngamoko nazo sa na kenda pe boye na zui po bona ke nyonso ba yekolaka mais langue na super bango ba yekolango ba yekolango la teni pe bango comme ba lingala bien aimé toko ezato ko kanga frère Mbuta mingi te parce que za na concert za jour à Pâques jour à résurrection na yango toko senga poto ko tike boete fo a pesa biso moi ayembela biso moi nzembo pour les jours esengo pour na gloire ya Nzambe. Merci to landa no frère Mbuta. Nzembo tanto saleza Rude Katanaki des acquis Pentecôte. Mutako ko tasiko na lettre sainte mbaka. Vitizina diani eswe ayezu mweni kenduka fila mumila yedu ilumbuki kafidi malambo maga panza. Oh libération. Vraiment merci n'apôtre Alliance. Merci na frère Serge à Canada, à Montréal. On a appelé un visa. Il y a 5 ans, on a grâce na Bango. Papa Alliance na maman Chantal. Merci Kola Pambolabino, frère Nanga Bertrand na Nadège Picasso. Na Pamboli Nzambe pour na sœur Mifi. Molonga di papa Nanga Ligo. Vraiment tous na kata mairie pour na komisa Nzambe. Merci na papa Simeon na Mamboli. Pasteur Nangai Tanfumu. Merci na pasteur Nanga Kerok. Na ba ebele na zana bango. Pasteur Moa na États-Unis Moa. Placide, que Dieu vous bénisse. Tozo kuta na karaté na concert. Bana Paris Nzamba Pambola Bino. Bana Mokili Mobiba. Soyez bénis. Merci Sajili. Merci pe na remercier frère Mbuta ndenge a pesi biso opportunité oya ko kokutane ko solane parce que za na concert tozwe likolo Nzambe vraiment pambola yo. Merci mingi pe na batu nyonso balandi biso partout dans le monde bana Nzambe nyonso na monde entier ba pasteur nyonso na monde entier na pesi bino ba mbote ebele Nzambe vraiment pambola bino le jour à résurrection jour oh Jésus-Christ c'est quoi qui na sepeli mingi pe nazo pesa sous merci na pasteur nanga Weska Bongo na Chine et puis na frère Kalambai na Chine ba soutenir ngai pesa sous merci na Gervais et Bilili na Alain Kindeki Nzambe vraiment pambola bino que l'Éternel vous bénisse au-delà de toute expression merci. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Jusqu'ici, tu m'as pas laissé. Ebenezer, jusqu'ici, tu m'as pas laissé. Malgré mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici, tu es avec moi. Oh. Ozela arrivé à conteneur à Bilo Fret Express Maritime. Ozela va bâtir la bâtissali et comme ici Bilo va battre ba ballon nous sommes au monde on va attendre il faut kota en tout cas bino mo mon les arts ba mingité au monde à Bilo on des zoya na ba image ça image les témoigner ba en tout cas confiance l'agence na biso ya Fret Express Maritime confiance dans mo bino mo mon ande ba bazo so Bilo na bango na kimia pe na malem denyo surtout ya discussion te
bien arrivé et il n'y a pas de commentaire à faire. Nous l'avons dédouané sans problème, sans tracasserie, dans les normes, dans les conditions requises par la douane. Nous sommes là et aujourd'hui, bon, je trouve que nous pouvons faire ces partenariats-là avec Fret Express Maritime, vu le sérieux que nous avons trouvé chez eux. Nous pourrons leur faire confiance et aussi ils peuvent nous faire confiance, puisque moi-même je suis le témoin vivant du véhicule qui a été expédié depuis Toronto. Il est arrivé en très bon état.